Lingomba alt Ebola ezali lingomba to bongisaki awa na États-Unis pona kosunga bandeko na biso na mboka. Eloko tulingi awa na États-Unis ezali komobiliser ba effort ba moyen possible o kutoko komema na Congo pona kosunga bandeko na biso na Congo. Kasi ba organisation ezebele na Congo eza kosunga déjà na épidémie bino lokola organisation eloko ni bosala ya bokeseni. Merci mingi ndekoidi pona butuna na yo. Différence ya biso na ba organisation mususu ezaleki ezana na Congo ezali na confiance ya peuple ya bandeko na biso bazali na ba bisika oyo maladi oyo ezali. Na yebisaki yo liboso population oyo bandeko na biso oyo bamoni pasi mingi bitumba ba viol kobomana bazali na confiance na ba organisation oyo te. Eloko tozo kusala na Ebola alt Ebola ezali ko revoir ko kota na kati ya population oyo pona confiance ezonga. Comme ça, bandeko na biso, baso médicaux. Comme ça aussi, même ba organisation internationale et koka kozonga lisusu na bamboka wana pona kosunga mboka, pona kosunga bandeko na biso. Donc, na mutuna na yo, ezali confiance. Alt Ebola azali na confiance ya bandeko na biso. Yango wana to chaki maboko na biso ensemble pour la songa bandeko na biso na mboka. Bolobi likambo kondi mama pe bozo travailler bozo sala musala na ba obazana na kuna na mboka kasi mikolo uti koleka kaka wa bazo boma pe bato basala ka misala na Ebola ba journaliste ba infirmier na basusu obaza pe bana mboka kutu pose uto sila te radio moko kuni kangi ba radio pe musu ekangi po babomi moto bayebi journaliste. Merci mingi pona mutuna otikala ko yeba te mwana mboka akoko ba mwana mboka te. Likambo tozana ngo na esa Congo eza déplorable. Oyo zali moment ya Congolais nyonso amitala na miso. Na Congo tosalaka ba AK 45 te. Okoza tozana izine oyo bazoko ba minduki te. Minduki oyo ezako utawapi pona nini kobomana ya ndenge wana but oyo ozomona bazako boma prédiction na biso ezali ke baza ba congolais te balingi baseme insécurité na esika wana po maladi oyo ezala pona te communauté internationale eyate pona ke même ba ndeko na biso bazako songa bango kuna bazana na moyen te ya se déplacer bakende ko soigner bandeko na bango. Donc tozo ko senga vigilance ya congolais nyonso oya baza bato ko dénoncer eza bato ko bomba na ndako na yote. Kasi confiance ngo to pe kondimango eza pe moi pasi bato mboka balobi ba maladi wana musu biezalaka te musu balobi eza bozo bato bazo ko soigner ndi bazo mema yango eza po eza na makanisi yango wana tozali na ba docteur o bauta bamboka wana soki omoni mwana na yo aza ko ya pona ko sunga yo mwana na akoko boma yo te soki mwana na yo aza ko ya ko yebisa yo papa mama maladi wana ozanango ezali Ebola kende ozo soin tala méthode to ko utiliser pona ko prévenir maladie oyo okondima yango toza kozwa bana mboka oyo bayebani na mboka pona ke bakoka ko aider bandeko na biso. Kasi bozali aba bo sololi na ba université na ba biloko mususu na ba organisation mususu pe bozu moi aider loko ni libombo me makuna po bo bongo la makambo ekeni mwa malamu. Awa toza na université Baylor University. Baylor University eko sunga biso na ba clinique mobile. Oyo toko komema na mboka pona kochia na bisiki ebele po ete soki mutu azwi maladi non seulement Ebola maladi nyonso akokende na mwa clinique wana
clinique wana ezali na ba équipement nyonso lokola ba hôpitaux ya minene kasi ba réduire yango pona ke bakoka komema ba clinique wana na bamboka ou bien na bisika oyo ba hôpitaux minene etongama nano te. Donc clinique ya mike wana ezali solution ya problème tozanango et ezali na technologie avancée lokola ba hôpitaux ya minene yango toza kosala na bango po ete ba clinique wana ekende na Congo to banda kosunga na bandeko na biso. Tomoni lokola epidemie yango ebandi bokono ebandi kokita ba mitango ya bato bazo zana bokono ebandi kokita kasi bino bokanisi mayeli nini ya kosala soki epidemie esili na sima bokosala nini? Merci mingi ndeko. Tango malade yaka ekendenge mbango te. Tango malade yaka etikaka ba dérivé. Alors ba dérivé wana ezanini ezali pasi ba dérivé wana ezanini papa akei mama akei mwana tikali yemoko aza orphelin ndenge ni okosunga bana oyo ndenge ni prevenir ke maladie oyo eyali susute. Alors ndenge ni okubongisa mboka po ete soki maladie aboye yembala mbala lisusu ba docteur ba infirmier communauté internationale e kokota na mboka na yo pona kosunga yo yango tokosuka kaka na Ebola te tokotikala na mboka toko aider population locale bandeko na biso en matière d'agriculture, en matière de santé, en matière ya technologie pour être ceux qui bato baza na misala ceux qui bana baza kende classe ceux qui bana baza koyoko la makambo sika bakoki ko aider population oyo azali informé aza population ko misunga yango wana tokotikala kana Ebola te tokotikala na mboka pona ko salisa bandeko na biso na ba esika mosusu. Matondu mengi.